Matata Mponyo, selon les tests, Bakoko Sambi, ça a été dans la Cour constitutionnelle. Quand même, nous applaudissons le chef de l'État. Félix, c'était un véritable démocrate. Mais contrairement à Bandeko na Kindu, Babanda Kokanisa été, Balingi Bakanga, Nani, Ndeko Soki, Matata Mponyo po azali, candidat moko potentiel à l'élection 2023, Bazo Mikosa. Mais soki Kabila ndenge na uchu koyebi sabino asali erreur ya koloba ete ndenge bato oyo bayebi kosala interprétation ya ba constitution mibeko ya mboka te bazoloba ete Kabila kozonga na pouvoir na 2023 bao mikosa. Eza soni ya bandeko na biso ya lamuka. Omoni marche na bango non croyez que bakoya kosala soki nini zoka nde kuna bato bazoyemba ete Kabila zonga na pouvoir na 2023. Botala nano niveau ba muzito. Niveau soi-disant président élu à 62% à Mikomisi. Et puis, dans l'andagi moko ya batu na ye, bazo tu na ye, bamonaki présence ya ndego fayu lute na muzito te pona nini na marche wana, ote bango baboya ki koya, po babe sa marche wana caractère politique. Mais na c'est qui? Des fois, ce qui to wazalaki. Oh dimanche, oh soki samedi okoya kuna plutôt balobi ba okende osala sit-in devant bureau ya Seni totindi bango bakende et puis toyebisi bango la police ya kozala wana pour sécuriser bango du début à la fin ya manifestation na bango mais balemba te po opposition o bango baponi kosala ba kosala yango 40 après. Na sepeli na mukolo ya lelo toya liboso na bino to pese la bino quelques analyses et actualités politiques ya mboka na biso obo koyeba ete la République démocratique du Congo c'est un pays qui est conduit de maître par l'un de leurs fils de père et de mère son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'homme ya mate ya ebele ya bongo ebele yango na sepeli na baenyo surtout bazolanda biso na mikili ya poto baeto bazolanda biso na États-Unis d'Amérique na Canada azomona na niveau ya États-Unis d'Amérique mon vieux on a bengi papa désiré losako ya trou epa na yo et puis nazali kopesa mbote na mukolo chaîne oyo asali ete tozwa espace ya kolobela masolo ya mboka papa Michel Chako na Canada bambote ya trou na sepeli po na espace opesi biso mbala moko to kolobela actualité politique donc une analyse si la situation politique de l'air na niveau ya République démocratique du Congo bozali kolanda bino nyo surtout comment bato ebele bazali miso na bango ezali kaka kotala na mayema zoleka na mboka donc bouti olanda bandeko na biso ya o sutuka lamuka bandeko na biso ya o Milpro o CLC o bandeko ya boye bino moko bolandi yango ndenge samedi marche na bango elekaki tozana ya mingi ya koloba te mais bino moko boza ba témoin bomonaki ete peuple congolais a déjà atteint la maturité politique moyen kokosa bango eza lisusu te nde bomonaki ete peuple a répondaki massivement te na ba marche na bango bien que bayaki bakanisiaki ete population congolaise akolanda bango na biloba loba akolanda bango na ba projet na bango machiavélique bazali na yango contre mboka mais tolakisi bango ete l'IDPS ezali machine ya politique l'IDPS et Bunda 37 ans d'élite en opposition on était en train de militer afin que le peuple congolais puisse devenir mature sur la scène politique. Heureusement Dieu merci, c'est ce que le peuple congolais vient d'atteindre la maturité politique et c'est pour cette raison que Bomonaki le samedi où il y a marche à les 13 où il y a bandeko na biso na uchi kotanga bakombwa wa CLC KLCC Senko Lamuka FCC ya Kabila Milpro donc babimi loko la section moko ya IDPS Kinshasa qui est une ville à peu près 12 millions d'habitants mais bango baoko sepela na 4000 de personnes na uchi olanda lisanga bondoki alobi eteno bato bazalaki 4 millions de personnes babimaki na marche à samedi mais azoko kosa nani po biso nso tutozana Kinshasa
même si c'est 4 millions. Une ville de 12 millions, bino bobimi c'est 4 millions. Mais pour nabiso tozana babila ya marche wana, le nombre de participants est ali 4000 personnes. Ato Tony Général Kasongo a repé son nombre à bato ba participer na marche. Makamwana tozo lobela yango te, wana to bengani yango, to tiango pembeni. Tozo lobela situation de l'air, obino moko bozo yeba. Ote marche contre Seni, na ocho Olanda lobby, ba lobby eteno bakosala sit-in na boulevard du 30 juin na bureau ya Seni. To ko encourager bango, babeta maboko, ba sepela, po ba ko sala opposition. Oyo pouvoir ezali ko kambama na un véritable démocrate. Bako beta bango ni kazi, bako kanga bango pete. Webi batwana nazoloba bandeko na biso ya soi-disant CLC 1000 Pro, bandeko yo soki ya SCC na bandeko ya Senko bazana makila ya ba innocent na maboko na bango. Na lobi bongo pona nini? C'est parce que bakay ko s'associer na baye babomaki Thérèse Kapangala. Bake ko s'associer na baye babomi Rossi Mukendi. Bake ko s'associer na batu oyo bakotela bango na beglise na bango ba profanaka yango n'époque ya Kabila. Lelo yo basango bamoni bango batu malamu, bake ko s'associer na bango baya ko bundisa mwana mboka. Topesi bango bon voie, baya na terrain, mais baye baete ndenge ayi 520 jika lobaki yango soki oye ko luka biso okutana na ba réponse ya bien. Biso tokobanga bango te, totikeli bango terrain basala politique, mais baye baete ba réponse to opesa bango bazala capable ya kwa simaka yango. Biso IDPS tokubela makambo ya ba marche. Ti tolobaka ete toko conserver pouvoir ti mongolais sokoya ezana ndenge ya mabete. C'est logique. Yo pesa la befort comme na pouvoir obanda ko ebisa biso bongo. La constitution nous dit ceci. Parti politique nyonso na pouvoir ezali wana pona ko conserver yango le plus longtemps possible. Et bongo yo okomona mabe wa piso na lobi kenga na otikala nango ti mongolais so kozonga. Donc mabe zate bovanda kimia tokolanda bandeko wana te. All dimanche o soki samedi okoya kuna plutôt balobi ba okende osala sit-in devant bureau ya Seni totindi bango bakende. Et puis to ebisi bango la police a kozala wana pour sécuriser bango du début à la fin ya manifestation na bango. Mais ba lembate po opposition o bango ba poni kosala ba kosala yango 40 après. Donc naza sûr que je suis clair là-dessus. Na kolobela ma mukie makambu ya Augustin Matata Mponyo. Chers compatriotes, esengeli boye ba ete Kabila avoir longo na pouvoir batunaye na majorité bazalaka nango ya époque wana bapesa garantie pa ya Kabila ebele bapesa ye ba garantie ebele ti lelo Kabila bozomona ye wana moye ko kanga ye mbala moko ezate pona nini bato wana bapesa ye garantie bazwa Kabila bakufra ye na ba humilité moko boye otoko koyebisa bino te yango nde omoni ere komi na tango ya Matata Mponyo la loi est dite. C'est-à-dire Matata Mponyo selon les tests bakoko sambisa ete na cour constitutionnelle. Quand même nous applaudissons le chef de l'État. Félix c'était un véritable démocrate. Mais contrairement à bandeko na ye na kindu babanda ko kanisa ete balingi bakanga nani ndeko soki Matata Mponyo po azali candidat moko potentiel à l'élection 2023 bazomi kosa. Justice soki eyeli mutute. Ndeko Augustin Matata Mponyo il doit répondre à ba acte na ye posé. Tokoki kotika te misolo ya l'État batu moko boye bakomisa yango lokola misolo ya bango ya bandako na bango. C'est-à-dire Augustin Matata Mponyo azali justiciable devant la Cour de cassation. D'où nous lançons l'appel au procureur près de la Cour constitutionnelle, au procureur général de la République de formuler une nouvelle demande et te bazwa dossier ya Matata Mponyo batinda yango na Cour de cassation. Ye akanisa te ke dossier sili ndenge na uchi kolanda ndeko oyo na kombo ya avocat na ye maître Nyabirungu alobi biloba alobi ete l'affaire est clos. Mais non, azomikosa l'affaire n'est pas clos. Tokotika Matata Mponyo bongo te nalandi pe bandeko na ye na mboka na bango basali ba marche na nzela basepeli
et puis balobi tokumisi mokonzi ya mboka pour la véritable démocratie à memeli biso na mboka. Quelque part chef de l'État, c'est quelqu'un à féliciter. Bango balobi ete topesie merci ebele ndenge mokonzi ya mboka alakisi ete ya solo azali véritable démocrate et amemeli biso état de droit ya solo solo na mboka na biso. Wana bande kwa matata mponyo na landi bango balobi tobeteli maboko o biso to satandaki ezali yango te to féliciter cour constitutionnelle ndenge lobi mibego mais bazala pe attristé te bakomona ete ndeko na bango akei ko répondre na justice na oto bengi juge naturel oyo kosamisa matata mponyo nde na bandai koloba kabila batu na ye o bazalaka na bango bapesa ye garantie pona nini na lobaki bongo c'est parce que kabila ndenge azaboye pona kokanga ye uswa ndenge bato basoloba ete kabila esengeli a revenir au pouvoir na 2023 bazali kosala analyse moko ya mabe boyebi kabila pour revenir na pouvoir na 2023 il doit passer par les trois processus, trois étapes. Kabila ndenge azawana azali na mubeko moko ezobatela ye. C'est-à-dire, il doit devenir une personne ordinaire. Lokola nga, lokola yo. Siko tango koko mabongo mbala moko ba okanga ye. Na minito kabila azali protégé na statut wana ya sénateur à vie. C'est-à-dire moyen batia ye maboko nano ezate. Mais ce qui est sali que aye lisusu à se présenter aux élections futures à kosala nini? Akoya kokoma lokola ngai na yo akomi personne ordinaire à ce moment là bakotia ye maboko siko kabila olinga bongo te po ndenge azawana cher internaute ezake akobanga so azongi bongo seke sengeli bakanga ye yango bozala na benketi de belete chef de l'État tozana ye Félix Tshisekedi Tshilombo c'est un véritable Congolais 100% des pères et des mères. Et puis un démocrate tout fait ayebi ko batela mibeko ya mboka ayebi état de droit ke elobi boye bobanga na binote matata mponyo dossier na ye eozala aokende na cour de cassation esika o wapi ba osambisa ye mais soki kabila ndenge na uchu koyebisa bino asali erreur ya koloba ete ndenge bato oyo bayebi kosala interprétation ya ba constitution mibeko ya mboka te bazoloba ete kabila kozonga na pouvoir na 2023 bao mikosa eza soni ya bandeko na biso ya lamuka omoni marche na bango non croyez que bakoya kosala soki nini zoka nde kuna bato bazoyemba ete kabila zonga na pouvoir na 2023 botala nano niveau ba muzito niveau soi-disant président éli à 62% mikomisi et puis na landaki moko ya bato na ye bazotuna ye bamonaki présence ya ndeko Fayulu te na muzito te pona nini na marche wana ote bango baboyaki koya po babesa marche wana caractère politique mais na seki defo skito wazalaki presse epenga zalaki baza ba politicien baza bato ya lamuka batika distraction biso ndenge toza boye bayeba ete 2023 emata ekita biso tokende na élection to renouveler confiance na biso et pas chef de l'État to lembi nanu te Félix Tshisekedi Tshilombo c'est quelqu'un qui a la volonté ya kosala malamu mie na mboka na ye mais yo vandi ozoko sabato ete non na 2023 tokolongola Félix na pouvoir ozo sekisa ngai landa no bandeko wana balobi samedi oyo koya kuna baozala na sitini devant bureau ya seni topesi bango chance basala na bango biso pe na 2006 papa Etienne Tshisekedi aloba na biso to participer na ba élection te mais eza na ba oyo ba vota kabila pe alembana na yete a organisaka yango na 2006 bato ba vota kabila bima mokonzi ya mboka bemba zwaka te voter c'est un droit civique ne pas voter aussi c'est un droit civique ce n'est pas dit que soki la muka ou soit FCC baboy ko na ba élection oh le ciel tombera sur nos têtes te la mère mendo malanga zawana akoyebisa bango ke lole koko ela biso na mitute soki bakokende bakete etali biso te tokomema bango na suka bakosala pe opposition ya kitoko mais bayeba ete bakosala ngo soki pendant 40 ans po accéder na pouvoir sko vi ba age o baza nango na 40 ans ya opposition est-ce que bakosala na makasi ya kozala pouvoir donc IDPS na pouvoir bana mai bobanga te tozali wana tokobatela boro na biso kitoko tokobatela ngo kimia na kosilisa te sans que tobeta lisolo ya projet de loi de finances rectificatif il y a 2022 oui que c'est l'information qui défraie la chronique actuellement dans notre pays
bolanda qui le premier vice-président de l'Assemblée nationale à la personne de Jean-Marc Kabunda Kabund, quelqu'un qui a défendu l'intérêt général du peuple congolais. Tala ba député tozo luka bango wana. Kabunda telemeli baninga na ba député. A telemeli ba institution. Alobi jamais biso toko bénéficier qui belé armée na biso oyo akobunda na est. Batri baka bango 3% na bidé à l'état. Ça n'a pas de sens. Donc pour votre information, nawe bisabino plaidoirie on a Jean-Marc Kabunda Kabunda ba tenir yango en compte. Bolanda kabiloba lobate pona landi moko ya député alobi te basimba salaire na biso te. Azali boma alimbisa ndenge na lobi bongo me ayeba ete baza wana bazali ko représenter biso. Jamais armée na biso e ko bunda butu moyi na Esamboka bako pesa bango 3% te na bidé wana. Eleki mukie mena minito nazoloba na bino maloba ya Jean-Marc Kabunda Kabund ba pesi yango valeur. Bazali ko revoir yango biloko wana nyonso to ekosila. Donc ba ko revoir yango ba ko faire monter ba ko faire augmenter pourcentage ya muke o ba pesi armée ba pesi na enseignement et sengeli boye ba te ndenge na tangi makambo ya enseignement il faut to ebisa bandeko na biso boye gratuité ya enseignement ça ne concernait pas les 7e et les 8e. Ce qui au tangi be constitution ya mboka na article nango 43 et lobi était gratuité ya enseignement ezali pour l'enseignement de base et bandi na premier primaire na 6e. Mais histoire boyoka ki wana ezalaki volonté ya mokonzi ya mboka ete toko mema yango kuna. Mais lokola ba papa mbongo lokola ba shole na ba utembi ba moni ete eloko chef de l'état ye nango e kase bango ndo moni mbilinga wana eza bongo. Mais boye ba ete gratuité de l'enseignement ezali non négociable. C'est un droit constitutionnel. Et puis botia mato inabino te na bato biloba loba o tendenge tozo loba boye gratuité ekufi eza lokuta gratuité ekufi te gratuité ezali na mayematali bandeko na biso bazaki na loge ba soki na ba Congo kuna il y a 551 800 et quelques enseignants nouvelles unités et à niveau ya secondaire baligné bango bazofuta bango na mwa otoza na yango wana na niveau ya secondaire. Na niveau ya primaire les nouvelles unités il y a un bon nombre ya ba enseignants o baligné bango ete salaire na bango ekokota dès le mois de janvier 2022 mais yeba ete bakozwa prime na bango o babengi na kombo ya gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire mokonzi ya mboka toza na ye aye pambate ayema sekite Félix Tshisekedi aye kosala musala bino moko bomona kilobi akei kosala inauguration ya salle amphithéâtre ya inspection générale des finances. IGF est créé depuis 1987 toyeba valeur nango te. Mais tala Félix Tshisekedi mwana mboka 100% aye kopesa yango valeur na minito lobi ye moko ainokiraki yango bapesi yango kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Chilombo balobi yonde muto pesi biso valeur yonde muto sali ete inspection générale des finances et sala musala kitoko yango topesi salo yo na kombo na yo. C'est-à-dire olinga te Félix Tshisekedi aza mwana mboka 100% azali de père et de mère pona ngai na bino nakoko sisa te sake tobeta lisolo ya balopar na biso bolandaki bato balobaki ono les Béninois bake kokotisa plainte balobi ete tosali changement de trop mais lobi déjà na pokwa diplomatie agissante ya chef de l'état esali musala nango FIFA lobi boye na validé nanga ba résultat ya match ya Léopard na Bénin c'est que histoire wana na maye makambo ya Léopard balongwe obi ba disqualifié bango eza makambo lokuta. Et puis même s'il y avait des erreurs et kokaki kokoya na mapeka ya ba arbitre toutes les staff arbitral wana ndenge bazalaki wana c'est lui qui avait la responsabilité à changer ba joueur yende muto amonaki ezalaka bongo ezateke no équipe wana est-ce que biso totindaki arbitre ko tia ba joueur na biso ebele na makasi basalaki des changements ya okoka yetango bon kuna kutu tozana erreur te to ya lobande tozo pesa bango poa eza boye depuis makambo ya corona eza ba changer makambo ya changement na makambo ya bale oko kobetisa 5 joueurs ya réserve eza na likambo te. Donc eza déjà bongo makambo wana
makambo ya bale toujours na ba câble na biso tozana yango ba dirigeant ebele ya Fekofa batangi bango ba kombo ils étaient entrés à côté ka ba match na biso ezala ba match ya éliminatoire ya CAN ezala ba match ya éliminatoire ya mondial bateka ba match ebele bauti kofunda bango tala misala ya bato bakabila bazalaki na yango koto azomemela biso bandumba ba chinois bakangi bango tala ebele. Il y a aussi un chinois au bazana kati ya kosambisa en procédure autobengi ya flagrance na minute azo samba na parquet ya Gombe pona nini a se livrer na trafic ya babiteni ya nzoto ya bato. Un chinois en complicité avec les Congolais, c'est-à-dire Kabila ya zo mboka na biso ateka yango mais Dieu merci tozo mwana mboka 100% oyo ba meka ko empêcher na machine à voter. J'ai toujours dit que machine à voter ezaki eloko moko lokolo épouvantail. Machine à voter ezaki eloko moko ndeti moi mutu moko basali sous forme ya bilanga batie yango na bilanga pona ko bangisa nango bato. Ete to banga ba élection à 2018 wana po Kabila so amibeta na tololo ba ete na tikali na pouvoir. Mais Félix Atema Kemaele leki ebele alobi avec sa machine à voter nous irons aux élections. Donc bo banga te 2023 biso na bango mbozo na mbozo ambongo akobangisa biso te shole akobangisa biso te Kabila kutu tokolobela yete baza mipepe baza eloko te 2023 bali abatonda po bayeba ete 2023 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a osala remise et reprise na Fachi Beton Fachi de Nazareth. Bonjour balandinyo sur Pasteur Ali Mwana 12 ans nazali liboso ya bilili ya Musakoli Shaku TV oyo akomisaka nga na bandako na bino nalingi tosolola muke na chaîne ya Musakoli Shaku TV nini elegaki mukolo lobi puisque balobaki Félix Tshilombo Antoine Beto azo sala musala te yango lobi na yoki makambo ebele esalamaki na ville ya Gombe na bureau ya IGF. Bonjour papa président Maman Denise. Merci bien Ndeko. Moi na 12 ans likambo esalamaki lobi au conseil école a inauguré qui maman d'abord. Il y a 120 places au Tobeng inspecteur général de la finance où ta ekelama tout le monde a ba responsabilité dans un côté. Mais nous avons senti les attributions, les responsabilités IGF grâce à Tata Mukonzi Ekolo, chef de l'État. Il y a un Mboula, peuple congolais, les combattants, Tokenda qui koyamba Tata Mukonzi Ekolo pour akata riban, akata IGF. Dès le Cambo Salama qui lobby en voilà, on a 12 ans. Mais bayini na biso bien banguna ya Fachi Beton. Tango bazo mona makambo yo, Fachi Beton ça l'a suivi. Akeiti na IGF. Omoni pesi ba ki pelekes yango to yebisaka bango ke Fachi asala ka bango balobi oh Fachi asala ka te. Est-ce que lobby Maman Denise président Guilain président ya Parlement debout poids lourd yeyo. Et président Guilain est-ce que esali ça c'était dans monde mobimba puisque na moni batu batondi mukolo mobimba lobi mbule banda kitongo Fachi na bino atamulaga na mbula mbula batu bapola bakimate ti bazeli mokonzi aye akati riban wana ya IGF nyoso wana ezali pona kopesa IGF makasi ou bien pona kosala nini Maman Denise IGF mutu apesa ngo gu apesa ngo musala eza Fachi IGF n'importe Kabila ezaka na poche c'est que mutu IGF akoko kosala musala te ministre Ibanae mandataire public Ibanae IGF akosala musala te mais actuellement IGF ezu gu sans ya musala pona Tata Mukonzi Ekolo yango moni mukolo lobi mbule ezali sina bénédiction Fachi tango bayaka na Cameroun taba utaka Genève mbule betaka mais tokena ka koyamba ye c'est que bénédiction mbule ezali maman na bénédiction pona Tata Mukonzi Ekolo yango moni biso peuple congolais toko pesa Tata Mukonzi Ekolo 2 mandats ata 3 mandats 4 mandats 6 comme 15 mandats c'est que ça la IGF on a ezali ko porter combo ya Félix Antoine Tshisekedi chef de l'État mais pona Gilles Alenget président ya IGF yo okoyebisa ye makambo nini ou bien yo moni nini oyo tokoyebisa président Gilles Alenget pona musala malamu azo sala yo kolobela Gilles Alenget merci bon à 12 ans Gilles Alenget mutu moko intimidé yote ozali na coloration politique te ozali mutu oyo ozali ko dépendre de l'institution président de la République travailler musala na na sincérité travailler musala dans la loyauté nzambalo la ko batela yo o ngai mutu IDPS onga mutala muko onga muta PPRD soko yibi misolo ya l'état yeba ete place inoza na pavia 8
et ce caméra zali na Willy Bakonga aucun péché reste impuni botika Gilles Alingeta sala musala na ye ba président ya inspecteur général la finance de ce balégal mboko to yeba bangote banda chef nalingi na senga yo pe boy oyebisa Gilles Alingeta boy oui azokanga bato mais to mona misolo na miso te soki azokanga bato bandimi kokota prison mais babimisa pe mbongo mama Denise solo bakanga so bakangi oui neti caméra babotola biloko nyonso oui biloko mbongo nyonso na côté ya trésor public c'est que tuko bakangi ya baite bakosala saisie ya ba bien na yo soki neti caméra a détourné 58 millions mbongo wana bakangaki ba bien wana batino ya trésor public c'est pour te dire que patrie financière ne makambu Gilles Alingeta ne makambu c'est que bali ko banga ne mo sakana te. OK tozalaki na message ya 5 minutes yana koyebisa Gilles Alingeta président ya IGF. Oui, yo soutenir ba peuple congolais, soutenir Fachi Beton. Biso tozali simana yo. Ezala ministre ya IDPS, soka sali musalama bale mukwate. Kanga ye. Ezala nani mututo zo yiba mbongo ya leta. Gilles Alingeta tozana makoki ya kokanga ye. Peuple congolais mobimba to simana yo puisque osunga Fachi Beton. To sengi pe mokonzi ya mboka lisuna ye. Ezala likolo ya Gilles Alingeta pona kosunga bango basala musala malamu. Tozalaki na télévision otobengi chaîne ya TV Musakuli Shaku TV yango to pesi message oyo na batu tu bazolanda bino pe bana IDPS bobanga mo waleta boke bana maboko milaye bana IDPS bobanga mokonzi bobanga maboko milaye na bino koyokisa mokonzi soni te tokiti awa na siège ya IDPS pona kopesa message muke tozali na président Guilain Mama Denise na mwana 12 numéro ya téléphone plus 243 9 91 30 87 77 plus 283 9 91 30 87 77 c'est passé rali mwana 12 ans soki boluki biso na Mama Denise tozali na Shaku Musakuli TV nde chaîne na kosenga bino bo s'abonner massivement tokomi na suka. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.